ndenge tomesana kokutana biso na bino poto signa contrat atako ko bangisa eleki oyo ba menace oyo ya aza sous contrôle pona bozo banga nini bo vanda poziti mbote na bino nyonso bandeko nanga oyo bozo landa biso na Bangola bino boza na Afrique du Sud na province kuna na Kabinda na Lubao na Chofa kuna na Masuika na Luiza na Kasai Occidental bino bandeko na biso bazana Kanyaruchinya kuna na Nord Kivu esengweza ya biso pamba te tokutani lisusu tokobeta masolo ndenge tomesana kobeta masolo biso na bino po makambo eza ebele lelo ba opposant babundi ba insister que il faut pas respecter constitution pas de troisième mandat nani ba opposant ba kobimisa comme candidat ba koyokana ou bien bazozela mindele ba imposer bango na États-Unis ba ko kende koluka nini mutuna tokobeta masolo wana moi de la femme mbangu autonomisation de la femme batiki Kinshasa batiki Congo mbangu na États-Unis eloko nini ba kolanda kuna masolo tokobeta FMI a déclaré que ba avancer zali na stabilisation monétaire ezali na Congo ba féliciter deuxième personnalité à FMI a lobby yango a lobby que qualité na pauvreté bazali kokumisa bango discours nini ba politique ba koloba par rapport ya owan Bukangalonzo babandi ko produire Kinshasa nzala ekosila kala mingi te lecture nini ba politique bakosala lelo bitumba lisusu mbwa na kati ya majorité présidentielle balobi oyo azali ko kamba majorité présidentielle azana cardisme te eza koloba nini yango ezali ko salema ezali ko welela to ko welela te toujours na kati ya majorité présidentielle bazana balier est-ce que balier baza libre ya ko se prononcer to bazana kati ya craquage jusqu'à ce que chef de l'état ko pona oyo abengi dauphin na ye masolo tokobeta yango wana bandeko na ngai tokobeta masolo ebele na oyo etali ya mise en place ya ba institution 26 provinces et ko salema ndenge nini pona oyo wana to sélectionner pona bino fumutoto basanga génitaire ya troisième voie otokobeta ne masolo mbote fumutoto mbote ndekoleza mikolo ebele oza komona na te bandeko balobi yo salaka ozaka stratège osalaka soki omoni danger bandi pona o perdre te bon obendaka nanu mwa nzoto lokola oyoki ke ntango mosusu gouvernement mosusu ekobima nde olobi ya mbala oyo orate te matondo mingi ndekoleza nakanisi nakozongela extrait ya nzembo moko ndeko Bokechu premier alobaka nalandaki yango balobi bato sokola bato somanya to chwenko baza kotindika biso baza kotutisa biso mitu tokende wapi polémique oyo ezalaka na musique yango nde koma na politique ya Congo mais bato babosani que posa na nga penza ezalaka nazala leader mais ezala riche te posa na nga ezalaka nazala homme d'état nazala politicien te posa na nga ezalaka batu balinga nga kasi batu baya te po nazala mbongo okabela bango parce que homme d'état atalaka na mbongo te mbongo ezalaka mbongo bato ya peuple bino bana misala lokola biso tokoya kosenga faveur na ye nde peuple akopesa pouvoir apesi yo wana nde okokambela ye biloko na ye nde rêve na ngai ezali un jour kozwa confiance ya peuple congolais ya Kinshasa ya province ya diaspora atinda ngai na parlement atinda ngai na ministère atinda ngai ADG atinda ngai bourgmestre atinda ngai chef de quartier atala nano soki mwa mutu yango ya pamba oyo akoki penza ya solo kosalela ye en ce moment là soki namonani nazosalela ye soki namonani te nazosalela ye loboko na ngai ezalaka likolo ya motema mpona kopesa tata mokonzi peuple congolais esika ozali na diaspora na Kinshasa province mbote ya motema mpo naloba te nasombama te jamais nasombama jamais nakosombama mpo ete nazalaka eloko te natekamaka te nasombamaka te mpo nazali kolo mabele soki nga naza kolo mabele ya mondo entier bongo eteni ya Congo na otikela ngo nani donc namonani te ndeko lezer mpo nazobule nano namona pe natika l'éternel
ngai fona tikala éternel fumutoto. Éternel fumutoto, ça veut dire fumutoto alibela ndenge Socrate atikala, ndenge Aristote atikala. Ngai pe fona tikala ndenge wana Mohamed, Kimbango, Jésus, ngai pe fona kota na mbeto ya bato wana. Donc on a fumisa boule na ngai bato bamona eloko na lalela kala parce que livre na ngai leki célèbre ezali mes parents, mon œuvre et mes enfants. Baboti bamona nga pasi ya kobota nga eske bayebaka bakobota fumutoto na 3e mois na kati. Bana nanga na bote eske na yebi bakokoma lobi mais musala na yai kosalela ezani nzela ya misato mutu asika pona mboka sika. Voilà, merci Fumutoto. Avant que Tokota na bamakamu susu tozana mois de la femme, Tokoti kangote parce qu'il faut honorer bango bazaba maman na biso. Ba pesi thème autonomisation de la femme. Si manango nzela bakamati nzela kwenda ndenge tozolo baboy bazana États-Unis d'Amérique. Est-ce que banda makambu ya autonomisation de la femme? Banda ba cérémonie ya le 8 mars ango mois de la femme oyo. Ozomona ke makambo ezali ko changer en faveur ya ba maman na biso. Tote, to etikala ka nzembo ya une occasion ya kobimisaka mbongo na kesi ya l'état sans que eloko malonga esalema te parce que ce sont des budgets même déplacement wana. Esalemi. Ba maman kinga sani est-ce que ba yebi? Est-ce que ba o bazana kanyaruchi nya ba yebi? Est-ce que ba o bazana kilunge kuna? Ba yebi? Est-ce que ba o bazali na kasumbalesa kuna bayebi bon ozomona ndenge nini donc peu de mots par rapport à moi de la femme oyo et comment le la coutume ndeko les heures na bino bandeko bozolanda ngai mwa musana bino eloko ezali passe ezali que gouvernement na biso bakambi na biso bami pesa kaka na ba voyage ba point de presse ba conférence ba atelier mboka ezobonga na yango kaka te surtout likambo wana toyokaka soki ke voyage na poto libanda mboka wana oyebi ke ordre de mission ordre de mission ekovimba séjour kuna okolala bien hôtel ozolia bien mundele mpe cop ayebaka mingi te akokabela yo tokoma plus comme des dirigeants commissionnaires et non des dirigeants producteurs. Tala nanu na Russie. Basala kamonduki. Président oyo chamunoko en Amérique. Est-ce que président nana président point de presse, conférence de presse, un voyage ou bien président oyo atoka kabiloko na nzungu pe akabeli bato bali. Biso tozali pauvre culturellement. Moi ngo parité. Toto nana obino bato zolanda biso. Na lingala komo na ngoni. Parité na lingala. Ezani. Tozala ngote. Jandere yango. Tokoko tuna mwaso to bundelaka wana. Ezala mwaso wapi. Mwasi ya sexe contraire à l'homme. To bundelaka mwaso wapi. Les femmes qui font la politique mais qui font au baseball nga ba récupérer moi si menzo kaneba oza ndeba marché na bango politique na bango parce que ba pesi ministère wana ya genre enfant et famille na basi bande bandaka secrétariat na Mobutu tilelo botuna nanu ba mama bolobi ke mibali nde baza mabe depuis bo gérer ministère wana maison de femmes ezapi bopesa nanu biso bilan bopesa bilan ya musala ya mwasi bopino moko nde bozo gérer bobanda biso maputa comme symbole ya 8 mars togangeli bino tolakisi bino otiki siko les gens mama oyo bipupola ndenge nini ako bénéficier débat na bino wana ce sont les femmes politiciennes et puis bazo beta ngona nde ba récupérer domaine wana nde basalaka makambo na bango si bakokuta na lisolo komindo onda kozala candidat présidente des femmes parmi les femmes ba femmes opposition bazali parmi les femmes ba femmes ya majorité bazali parmi les femmes de la société civile bazali parmi les femmes athées bazali parmi les femmes qui ne s'intéressent pas de la politique bazali s'il ba de quoi bino bokokutana bo proclamer mutu moko candidate des femmes en vertu de quoi flatterie donc
La femme congolaise est le premier ennemi de la femme du monde entier. Parce que depuis le ministère de genre, il y a moko. Tout ce que vous avez par la visite des centres que vous n'avez pas créé. Ouais. Il y a les besoins. Il y a mis balé. Vous avez créé un concept. Document stratégique pour la réduction de la pauvreté. 15e année, 2015 avec les objectifs de millénaire to atteindre. Ba créer concept msus pays pauvre très endetté. To futa ba nyongo to kobonga. Muzi to futa ba nyongo. To bonga. To za siko wapi. To longwa kuna gender bangwana ba matio ba keme tuna nan. Biso na minoko amboka na biso eza na kiluba eza ni kela eza na kisonge. To ebi différence entre moto, mwasi, mobile. Na français, babenga bango ka homme. Oyebite ko kabola, homme yango ya mwasi, to yambise pa msa moto. Après na mwasi, après na mobile. Tango siko ba français balobaka na mnoko na bango. Que même 10 femmes na mutu moko baza kuna okoloba LT kaka ili. Na bandana olisolo ya liboso ya ko marginaliser mwasi. Lelo mindele ba koma ko pesa biso leso ya valeur à mwasi comme ceux qui bisonne to banai ko bebisa mwasi mengai lombala bolinga na dimpinga na limpinga tozali na secteur de Zikela na territoire de Lomela na Kasa oriental mokambi ya mboka na biso tile la zamani mwana mwasi na royaume Congo ezalaki ndengwana pardon na autorité Congo ezalaki ndengwana biso likambo na biso na ba mama ezani lelo tolingi to lakisa ke mwasi banyokola kiye. Mais le président 4 te connaître dans beaucoup. Pourquoi il y a le président qui est célibataire? Ndenge ni basi ba président na bando mona, mibali bazonyo kola basi, mais bango na ba président na balala kambeto moko. Nous avons connu combien de premiers ministres célibataires? Likambo ya ba mama eza faux débat na Congo, les problèmes mal posés. Tous na ba parti politique. Il y a combien de femmes qui sont leaders des partis politiques? Ba poste politique outi ba tebele ba koma ba ministre ba dete ba uta na rébellion. Combien de femmes ba commandita rébellion? Tozali na ba journaux ba média yo sala kana ba dinga no ba journaliste bobunda ka ba pasteur Pascal Owonji ba français Flavien Roussaki ba Jean-Marie Kassamba ba nini ba Zakari ba bi to moni leadership ya mibali na média. Combien de femmes qui prennent la tête? Soko moni penza ba c'est belé mingi na journal télévisé. Belé penza mingi na journal télévisé. Tango tokeina ba faculté lokola médecine. Bon, médecine bazaka mwa mingi. Tozo polytechnique, mathématique, physique, armée, police, tozali komona ba boni. Toko tozui nombre de partis politiques à Congo. Il y a combien de femmes leaders qui combattent? Toki tokeina ba émission contradictoire. Pas débat. Ba débat politique et culturel. Ouais. Combien de femmes apparaissent au débat? À part ndekonanga moi c'est Ernestine Nyoka o ya PPRD o ya lekaki vice ministre ya budget auto ndako ndonga na tous les jours. En tout cas la kende ko kumisa parce que les biens est bien d'où qu'ils viennent. Yebi sangai tango bolobi. Au commissaire parce qu'il a mérité place wana, to commissaire parce que le gars lazaki ko bunda ba récompenser ye. Au commissaire na ndenge nini te na tangi kutu makambo ya place na situé ko bato ba comprendre na commissaire na ndenge que na ba émission ebele mona tanga ba chaîne mususu ali awate affrontement na ngai na ba jeune mususu na bato opposition abangate olonga te mais vous allez débattre donc à mériter. Bon, je crois que le choix du PPRD sur elle est juste. Ouais. Parce que une femme qui a exposé son cerveau. Les refus de choix de l'opposition républicaine sur Fumutoto aussi est normal. Fumutoto makambo wana na bosa na yango parce que yango te bandisaka makambo ya kozala ministre na contre opposition républicaine na bosa na lota yango sundoto te po na bandaka politique wana te na kosukisa politique wana te pe nazoleka wana pe na salaka politique te pona za ministre na salaka politique pona salela peuple soki na kosalela peuple na pesa exemple moto asala démocratie. C'est la politique pour conquérir le pouvoir. Mais pouvoir eza nini na vandi na doka pouvoir eza nini
nalobi bakongolais babundisa kobanga, babundisa ignorance, babundisa bobola. Bakongolais batelemi le 19, le 20, le 21 janvier, babangi te, bafronte, bato bayai kotelemela bango. Wana nga na gagné te. Nalobaki ba jeune bandima na société. Non mais objectif à Yabitumba. Et ça conquête ya pouvoir. Voilà ndeko Eliezer. Omoni loko fumutoto. De quoi ma tokozonge lango. Ouais. Omoni nga naza politologue politique. Na différent na bato baya ko envahir biso. C'est-à-dire ala initié na politique te na leader politique ala. Atanga pe science politique te. Mais ami nganza mi na politique ayebi yango théoriquement te, ayebi yango pratiquement te, aye na minduki, aye na mbongo à cause de la politique. Ce sont des ennemis de notre avenir. On ne lutte pas pour devenir ministre, président ou ADG. On lutte pour que les choses changent positivement dans le domaine wana en faveur de la population avec ou sans toi à la tête d'une institution. C'est ça la lutte politique. C'est ce que j'ai appris en sciences politiques. Je n'ai jamais appris que la politique, comme ADG, PDG, non. Moutou a créé la démocratie comme système politique, en tout cas, président. Mais les hommes entiers, autant que ça la démocratie, il n'a pas le pouvoir. Moi, je voudrais implanter dans mes thèmes congolais connaissance, courage, travail, bonne santé. Koyebisa peuple ke yonde mokonzi biso nyonso mona kabanda na président no via suka to bana misaba to pamba liboso na. Voilà, Fumutoto to kozongi lango prochainement parce que je crois que c'est vraiment un débat important. Ceux qui te lobby makambu ya le 8 mars ya ba maman même maman ministre to kozela y après ça quand même biso budget ngo parce que tokondimaka kaboité hein Fumutoto pe ya outi ko expliquer ngo il faut moi si a mériter loko wana au lieu kaka causer la parité ozoyemba na ba manifestation kaka bino nde bobinaka ndenge tomoni na magazine moko ya CA ba comique au Congo tout le monde est danseur na ba député ba kota kuna batanga kango tout le monde est danseur mais ngana danseur te en tout cas vous devez m'épargner de cette histoire là. Fumutoto tozongi je crois tokozongi lango tozela nanu ba o délégation aux États-Unis ba bisa biso ba kendaka osala nini budget za combien ba mama bi pupula ba moni ba combien o lobi bien ba kendaka na ba orphelinat ou ba salate eloko moko te ba communauté ba ONG ezamo pasi Fumutoto lelo bino ba yi politique surtout opposition bokangi minoko hein bukanga lonzo boti déjà après tokanisa ki kanya makasi seke yimo bukanga lonzo na niveau de production awa bokangi vraiment minoko Fumutoto desi mungu matondo mingi mwa kolopa okoki kosala politique te soko za na bilamba misato te elamba liboso vision eloko elembisaka mutu te pe eloko elembaka te pe eloko ekotambwisa mboka meme yo kufakala eza vision na yo. 2 bilan na vision na otambolaki na yango parcours na yo eza nini bendo banda vision na otiesu kokomi na bile siko lekeli osali nini en bien en mal okanaka kosala nini oso sali nini osalaka nini te et pourquoi omoni soki mutu ayebi bongo te akobeta maboko bukanga lonzo omoni pe soki mutu ayebi bongo te akoleka bukanga lonzo la okuta balongwa kuna ça c'est pas le débat politique ça c'est la polémique politique. Mais ce qu'il faut tout le monde a polémique politique ndeko Eliezer tout ça la politique na boanya pe na motema cause la bonne connaissance et vouloir yango ne ko pesa pouvoir soki lelo to komaka na leki ministre te na limbi na leki ministre te na siliki parce que to yebite politique zelana no Fumutoto zo continuer il faut mutu avimba soki omoni que oza mayele okoti kosala oza na expertise na domaine wana okoti kosunga mboka boye mais omoni yo batie yo te bazwi zoba moko boye yaya moko boye ale bazwi ye batie place wana akomi bazo loba na excellence sala bo excellence azo comprendre makambo te ba conseiller yo kelaka bango te directeur de cabinet na système oyo basala tant depuis que muzalo bana bango que ceux qui oza par exemple oza mungala
aux ambuza jamais dirkab na yo azala mbuza il faut zo mtu ayikolo mususu azui dirkab azui muswahili dirkaba azui mbuza otali mwana nkasi na ye donc ba conseiller ba koma sans aucun to éviter en fonction de nini bon quelque part là il faut mutu oyo abunda pona eloko moko ya ayoka mabeti omoni net ngai nabima na gouvernement nabima te na ko regretter te parce que génération ngane ko bundela na ne boti mbuma te faut ko kebaka na vie obuka esikolona te génération ni nezo tia bato na gouvernement sikoyo eza soit génération travaille na Mobutu soit génération utaki na Fidel est-ce que ngana na produit ya génération na mibale te naza mutu pamba lokola yo mutu pamba lokola nga liboso mokonzi na biso peuple biso to sala nde tout peuple azwa makambo entre ses mains les arts biso to sala nde tout peuple afungola miso comme to bandi na eli solo oyo akoya koloba mbalo oyo fumutoto na parlement o mata okita en ce moment là peuple a pris un pouvoir na parlement pendant 5 ans oboto na ngango ce qui coalition ko salema na 2016 et outi une élection crédible nde bakoloba moi non peut muto esalaka ce qui a solo esalaka et puis fa que na gouvernement là j'ai de quoi régler mais ngai soki na kufisango za député ba kinois na kokende kingwe tengama mais ngaso na raté gouvernement na kolela te parce que ça peuple était muta forma ka gouvernement voilà fumutoto yebi soki ya omoni na poser question on a peut-être bandeko ba kolimbisa soki tolobi ba tiezo ba moko boye ezako te zoba ça veut dire tolobi mabete parce que balukaka biloko surtout ba professionnel balukaka ba songi songi je connais un maire de la ville moko batiaka na kotanga province na ba série moko boye na ville à Lubumbashi oyebi aleki na télévision lobby boye batianga maire de la ville ceux qui na sali kaka 1 an 2 ans 3 ans beaucoup moins makambo na wosala donc eza na ndenge wana je crois que tous ceux qui ont vécu à Lubumbashi ils savent ce que j'ai dit donc mususu ezali ya makasi kolega wana mais totika yango ya sur base de quel élément batia mutu yango wana kasi na linge koloba tokende mbango wana ke soki tango basali gouvernement bamonaki ke ngai nakoki kokota c'est une chose mais soki nakoti te nakolemba lutte na ngai te nakozonga nsima te nakokanga-kanda te parce que génération na yai kobundela nane ekoki te pape les êtres ozongi mbango bukanga lonzo oyebi torate 3 luttes na mboka oyo tozwi l'état toya na yango tobimi na décolonisation ou domination culturelle belge et européenne mais tobosanaki que dès que vous ramassez l'état après une guerre Eliezer esengeli obunda deuxième guerre immédiatement babengaka guerre des institutions pour l'équilibre politique, c'est-à-dire séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Lumumba Gizenga et leurs amis babunda bitumba bazwa l'état mais babosana kobunda bitumba mibale pour installer la république bamata bitumba yango mais suka na nzela na 64 la république est étouffée dans l'œuf ya banso tolongo wana Eliezer nzoka Lumumba na Gizenga na baninga na bango babundi bitumba na 1950 avant 60 babunda kine na kanda po mindele bazali konyokola biso mais babosanaki qui nous manquait 2 choses une république et une nation et ceux qui te donnent la conscience nationale de tokotonga mboka première génération l'état deuxième génération la république ngai fumutoto na baninga na ngai Félicien Kindula Emmanuel Bosemba toyeko bunda na bandi comme soit ko rejoindre biso toyeko bunda pour que tobota libota la nation tozala bana ya nkumu Nkongo na Koko Mongo sur le plan biologique tozala d'abord un dogme du sang qui nous unit Congo Muswahili Mumbata Muyombe Mupende Mongala biso tozali bana tata moko mama moko il y a une ancienne nation qui existait ici que nous devons refonder. 2 il faut toute la unité de la pensée de la culture le dogme culturel les sentiments culturels. 3 et c'est tout un dogme de l'intérêt nation batonga kango na biloko misato makila moko bisaleli moko intérêt moko
jusqu'au moment où nous parlons, les sang commun des Congolais et Yébanité. La culture commune entre les Congolais et Yébanité. L'intérêt commun de tous les Congolais et Yébanité. Nous connaissons les intérêts des opposants. Nous connaissons les intérêts de la majorité. Tu as bien intérêt à Balouba, tu as bien intérêt à Congo, tu as bien intérêt à Bangala, tu as bien intérêt à Swahili, mais intérêt à Bisson sur les Congolais na Mila, na Mikou, Sébastien Mibali et Yébanité. Il y a un moment qui ministre Azam Mungala, Bangala, ministère na Bango. Allez vérifier. Ce qui ministre Azam Muluba, même ce qu'on m'a vérifier. Et qu'on a la beau fils, ton beau père. Ouais. Pourquoi? Parce que la nation n'a pas encore existé. Et voilà pourquoi Bakoki Kotia n'importe qui ministre ADG tout ça parce que rien n'est et là comme côté zo sangisa biso na makila moi tu vois en Angleterre au kokuta les Anglais du sang et les Anglais de socialisation et les intérêts de tous les Anglais. Ne peut se comprendre. Au kokuta Anglais à makila. Banglo ba pona Angleterre et puis ba comment naturaliser. Pour kokuta ba intérêt de tout le monde qui veut vivre en Angleterre. Mais quels sont les intérêts communs de tous les Congolais du sang et d'acquisition de nationalité? Exactement. Ouais. Il y a un moment qui est tambola nanko parce que et comment oui tambola nanko na linyo zonga na mutuna na ngai fumutoto bukanga lonzo kangi binomino ko nazo yande wana parce que si le plan et agriculture bozaji ko chama kelele loko mongo te donc ce qui ndenge nini finalement Joseph Kabila lobby zelana prouvé bango Mwangonga muke, la production, je crois que d'ici là, Kinshasa Nzala et aussi là sans problème. Na lingyo ça la commentaire par rapport à ça. Ozo kende côté mo. Na kenomba. Toku misana Bukanga Lonzo. Si matola kisamabe à Bukanga Lonzo. Po ete boye bake, to yebi ko apprécier malamu, to yebi pe ko telemela mabe, pe boye bela kinga na nzela wana pe na kozonga simate. Malamu à Bukanga Lonzo. Et la qui c'était bandeko bazo kamba mboko balingaka bola mboko oyo mais tant sous balingi nde ko sala ngote to bayebi ko sala ngote soki masango ya Bukanga Lonzo yeye au moins 400 000 sacs déjà sac ya maïs ezalaki na bulungu na 23 000 soki masango ya Bukanga Lonzo ekoti 23 000 et 400 000 sacs na nombre de tonnes sur 20 000 tonnes wana et kopesa que kaka na bandu nuana saka masango ezalaki na 23 000,13 000 baisse de prix Congolais azalaki na likama pona kokozwa sac sa kombi misato minei pona kokokana bana asa nini akoki c'est pas un avantage c'est un avantage. Deuxième avantage, rapidité na kolona, rapidité na kobuka, rapidité pe na kojwa. Avantage. Troisième avantage, ndenge basali Bukanga Lonzo, bato su bazaki na misala te, basali nini? Bazui misala. Troisième avantage. Quatrième avantage, gouvernement là ici que vraiment dans la volonté ya kubunda na côté agriculture parce que ekomatisa nkita mboka ekobongisa mitema na biso pour être ventre enfamé point d'oreille. Mon chef d'État qui est inauguré, Yambalona, au monipe a été inauguré et Boukeli, Tobubuki, Yambo. Bien que le ministre de l'Agriculture, Ramon Nakagate. On a tangi tebo sangisa, Nandambo na lopi. Voici le débat politique à Bukanga Lonzo. Premièrement, monsieur le chef de l'État, monsieur le Premier ministre, messieurs et madame membres du gouvernement, binu bato la majorité, pe binu bato so beti maboko na makambo wala bukaisi za malamu. Question à liboso. Quelle est la nature juridique de Bukanga Lonzo? Parce que nous sommes dans la société boy. Et là qu'on so peut exister, ba koluka d'abord ba yeba nature juridique nango ezali nini? Donc luka koye ba soki eloko yango ezali nini? Libota na yango ezali nini? Eza ya nani? Oui, président Kei, est-ce que c'est une entreprise privée, service privé, public ou mixte? Vrai débat. Service national. Après, si défi na majorité, nous savons que nous avons tout ça débat. Ezanini, il y a l'État, il y a privé, il y a nan.
Deuxième question. Ce qui bolobi qui à l'État, est-ce que la constitution en Bokanabiso et puis si l'État a makoki, il y a quoi investir dans le domaine de l'agriculture? Alors que la constitution lobi que l'agriculture est un domaine exclusif et un pouvoir provincial. Pour l'État, adana mabelete, mabele na un territoire national. Biteni ya mabele muke ozo mona ya Katanga, ya Bandundu, ya Congo, ya Kassa Oriental, ya ezali sous l'autorité politique administrative ya ba gouverneur. En vertu de quoi chef de l'État ko kende ko inauguré? Et donc ezali une autorité administrative ya pouvoir provincial. Wapi place ya gouverneur, wapi place ya ministre provincial ya agriculture. Vrai débat politique. Baya ba répondre. Peuple congolais. Kobeta maboko? Oui. Même nganga asa bomio okobeta lepe maboko. Parce que yebite ke muta bomio. Kobina okokobina même en église ne pasteur asa bendi ombongo. Mundela lobeka enseignant no ara croire non na ko reprocher binote na koseka na kobeta maboko to mesana kobeta maboko. Mais loko to tikala ki ko réfléchir tozo beta maboko contre qui pour qui. To beta ba politicien maboko tous les jours. To beta ba musicien maboko tous les jours. Mais tozo nini politicien azongi c'était musicien azongi ça parce que musicien même mabina yango ya musicien kasi kana mwasi na bana nende ba bendi yango biso tozo ni biso peuple biso ba pauvre biso yo patron peuple ozo nini. Alors ndeko lezer yami bale tolobi bukangalonzo na tina yango teba yango wana. Est-ce que le chef de l'État qualité d'Ali inauguré et l'anga ou dans la compétence politique administrative ou bien le chef de l'État doit être invité et être reçu avec tous les honneurs. Il y a invité de marque et c'est le gouverneur. Il y a province à Bandundu Commission, na ministre de l'Agriculture parce que Salem na Bandundu bazal l'honneur conformément à l'article il y a constitué le but de décentralisation. Il y a liboso. Il y a mis balen de collézer. Mais tant que bukangalonzo yé avant to beta maboko photo tuna biloko esalemi na bukangalonzo eye ko résoudre problème nini? Réalité alimentaire na Kinshasa. Déficit alimentaire na Kinshasa. Flambée de prix na Kinshasa. Bon, na ebito so kama tuna wana. Yozo yo kama peuple eske bozo kanga. Tango to beteli bukangalonzo maboko. To beteli yango maboko po nzalezalaki na Kinshasa di biloko ezomona na te yango ememeli biso biloko. Ou bien biloko eza motuya yango ye kokitisa biloko ou bien biloko ya azomema biso tozalaka na yango te ya memi nouveauté. Pourquoi bukangalonzo ba expliquer na Kinshasa tozala na nzala te bakambi bandeko na ngai bakinois soki na kosi nazamona musala na bino botuna est-ce que bakinois bakendaka na wenze kosomba biloko ezate fufu ezate masango ezate bakinois bakenda luka soso na wenze ezate ou bien kinois akendaka na marché central akuti fufu ezali masango ezali soso ezali mbolongo ezali mais nde pouvoir d'achat des Congolais azangaka. Premier ministre Matata olobi croissance économique c'est bien tokobeta pe masolona. Est-ce que problème na biso ezali réalité ya biloko ou bien pouvoir d'achat tozana yango te? Siko lokola biloko ezalaka na yango tozanga nde makoki ya kosomba soko bakisi comme ebele nde tozwi makoki ya kosomba. Non mais zela fumutoto je crois que place wana eza yango te parce que même makoki wana numéro 2 ya FMI a outi kumisa gouvernement alors en tout cas croissance ezali c'est-à-dire makoki ezali parce que ndenga zolo ba fait que pour lutter contre la pauvreté c'est pas pour diminuer la pauvreté. Tangu FMI une institution financière internationale et reconnaître niveau wana kaka yone olingi ko reconnaître te ozomona te que ozobeta ko okoti silikambo na kati ya likampo yo kaisaki na kobeta 40 bukangalonzo nazonga wana ndeko lezer croissance économique ezani to croissance ya PIB ezani ezali production ya richesse bozu ya mboka emati n'est-ce pas bofutami ya bato emati pe dépense ya bato emati PIB eza biloko nini ezali production intérieure brute motango ya bozu ezosalema na tête d'habitant. Question yango est pas premier ministre question yango est pas majorité question yango eza epai ya
bandeko ya majorité pe na yo mokonzi peuple congolais. Totikala kosala statistique te ya koyeba ba congolais nyonso baza combien. Depuis 1984 le recensement esalema te. Bakalikilaka PIB ndenge nini bayebi nombre ya habitants na Congo te. Parce que PIB ezali produit intérieur brut par tête d'habitat. Bayebi nombre ya ba congolais te. Bayebaka ndenge nini ke PIB mati. Avato mais bo estima kati. Estimation ce que ezali vérité. Même ceux qui congolais 70 millions d'habitants. Mais ndeko c'est grave. Même ceux qui totanga qui statistique nationale to ba congolais baza combien. Mais produit intérieur brut linkolo banini. Ya likolo. Or biso toza na statistique nationale te. Ya liboso. Ya mibale. Tolobi croissance économique. Mais bayebisa biso na mbula nini montant ya liboso laki pour que dans les années qui suivent to ebake PIB zo mata. PIB à liboso zaki point de départ. Pour toi ba ke bandi ko mata. Ezalaki na mbula nini? Est-ce qu'au Congo il y a croissance à production ou bien découverte à production? Baye bisabiso sikoyo ba critère nini baza ko utiliser pour na koloba ke production ekoli et puis babanda na mbula nini pour na kobakisa parce que to bi PIB mati 2% et linko koloba to kei na année moko situation ezala ki identifier banda na année wana to identifier ki population to identifier ki croissance nde to zui yango année de référence ke to zala ki na 10 mbula leki to komi na 11 manga mbula leki to komi na 15 manga soki to ki na 10 manga mbula elandi to sali 20 manga ezao 100%. Soki to sali 5 manga ezali 15%. Mbula yango ezapi. Na banda wapi? Na mbula nini? Dans ces questions, il faut ceux qui balobi que pendant 2001, donc il faut appeler Jean-Pierre Bemba abima na prison aya ko expliquer babanda ki wapi. Ceux qui balobi e bandi na 2006. FMI a lobby 5 ans. Nazoya. Ya croissance. Nazoya. Oui, parce que oko umela wana. Mais yango naza na question yango wana. Naza na question yango wana. C'est dans cette question-là que je suis et que c'est là que je suis en train de travailler pour dire mais alors qu'est-ce qu'il croit de Collézer? Deuxième question et interrogation, monsieur le Premier ministre. Muzitu azalaki na asukaki na budget tangazo bima je crois 3,5 milliards avabima. Premier ministre Matata a triplé, je crois doublé même triplé budget oyo Premier ministre Matata Muzitu atikaki. Nandimi ke PIB mati. Et la production ya nation est mati. Budget ya nation est mati. Mais ndenge nini ba fonctionnaire ba tikali kaka na salaire Muzitu atikaka bango na yango. Ye mutu azalaki na budget ya 2 milliards. Apesa ki yo par exemple $200 à salaire. Mais yo komi na budget ya 6 milliards. En principe salaire réseau budget. Fais la 200 fois 3. Premier ministre. Richesse zo mata. Budget zo mata, policier salaire kaka ndenge ezalaka, député salaire kaka ndenge ezalaka. Te ya ba député boujaka. Bon, yo pese information tata mokonzi pe playo. Ah ya ba député. Ba fonctionnaire salaire kaka ndenge ezalaka, infirmier salaire kaka ndenge ezalaka. Ko pays bo yona communauté internationale bozo kumisa. Impact social yango na population na biso ezali nini? Tokoza na mboka moko bato bavanda kawa te bakumisaka bola bino bakambi bokumisaka bola mais biso moko bana mboka tomonaka yango te. Mai ezalaka kaka pasi na Kinshasa, courant yali kelemba na Kinshasa, facture emataka kaka tikala kaka oyo gouvernement elekaki esalaki bolamu yango eza wapi boyebisa biso esika ezali tokende koluka yango bandeko na ngai tokomi wapi tunaka pe biso na eza mission no tokomi wapi. Tous les ministres travaillent bien mais ba fonctionner bazolia te bazomela te. Tous les présidents travaillent bien mais justice en mboka ezobonga te. Ba magistrat sort na bango ezali wapi, ba juge sort na bango ezali wapi, sko PIB yango au communauté nationale zokumisa ndenge nini tozonga na bukangalonzo. Un peu rapidement parce que bazo sala déjà biso signe bobo sana teke FMI na Banque mondiale eza batu ya mayele nde batia ba mbongo pona kotiaka biso bazo basinga na kingo. Soki osali politique nango bien bakumisi yo, même soki politique ya mboka na yo ezobonga te.
Soko sali politique en mboka na bien. Mais au côté na politique na bangote ba diaboliser yo. Pe bande ko ba mususu bazolanda biso ba yebake ezana ba payer ezo matin, ba payer émergent comme Brésil et consort ba longwa pe na kokosa wana FMI na Banque mondiale. Donc ezala kate soki FMI akomi si mutu boka nisa la bien. Ezala lokola ndoki atindi okendo boma batu. Obomi bango akokumisa wote. Donc kokumisa FMI ekota na mituna mino congolais te parce que wana ezali COP na bango esimbi faut bakumisa yango. Mais za COP na peuple congolais te. Tulongwe kuna tuzongi na Bukangalonzo. Elezez rapidement. S'il vous plaît parce que minute na bit tozo risquer ndenge tuzabo bazo signaler biso que minute na biso suki donc bon toutes les questions na mokuse na koloba boye sur Bukangalonzo ba créer ba emploi combien pe ba bomba emploi combien oyebi ke Bukangalonzo pekisi ba paysan bandundu ba koma suna Kinshasa te po ba paysan bandundu ba banaki kosala na Congo ba ye koteka na Kinshasa nde bazo tangisa bana soki bango koteka saki na ya pufu na 56 000 francs Bukangalonzo akoteka na 22 000 francs. Tu engagé bateau 300 na Bukangalonzo to beti maboko. Mais combien à bateau au bazar rendi na chômage à partir à production ya Bukangalonzo? Combien ya bateau pe bazali kolia biloko ya Bukangalonzo ya moins cher? Voilà. Combien à bateau pe bazali biloko ya Bukangalonzo ya moins cher? Ouais. Deux. Est-ce que machine ya Bukangalonzo wana c'est un étranger et machine na ya ko investir pas na biso? Place où tu as kosala d'abord ba route de dessert agricole. Tu fungoli ba balabala na biso. Tu bakisi ba Congo na ba paysan congolais. Ba inonde Kinshasa, ba ekoteka bazongi, gouvernement kai ku inaugurer elanga ya moto. Parce que cause elanga gouvernement te parce que ezali gouvernement a droit kosala agriculture te gouvernement central. Deux, au son moni elanga moto un président de la République qui a récolté a kende ko sala inauguration nango. Est-ce que ça les maka au soyoka wapi na monde entier un président de la République avec tout un gouvernement bakei ko inaugurer kolona ilanga moto na kobuka ilanga moto balobi gouvernement pesa kimbongo mais gouvernement ko pesa mbongo ndenge ni parce que gouvernement congolais azaka kana mbongo combien azaka na 50% des recettes à caractère national ndenge constitution elobi na 50% zozwa na 100% recettes otoyoka na mbongo bato yoka na 100% recettes à caractère national. Le gouvernement central a 50%. Pour Nanine, 40% a rétrocédé dans la province. 10% a tindi dans la caisse nationale de péréquation. A tikali na 50%. Est-ce que le gouvernement a foutu la province et l'anga ou bien le gouvernement a payé sa bonne province et province et moka sa iranga pas na. Voilà, Bukangalonzo ngo tozo bete la maboko. Tozo comprendre ton asu ki sana ndiko. Deux fois batubaye. Mais na linga ki osu ki sana eloko mususu parce que ozinga biloko makambu nyonso sur Bukangalonzo bandeko oui bandeko bazalaki kozela baloba parce que tala ndenge ozoloba ozotoka tout ça bino ba politicien bozaka mayele hein fumututu zela nante bino ba politicien bozaka mayele terrain yango ilingeti kala vide aucune organisation opposant bakepo na Obama et bisabango ke mutu boko choisir yo mikolo qu'est-ce qui se passe là côté à majorité pe mbwa sumbwa balobi yaya oyo azokamba majorité ceux qui secrétaire ya majorité présidentielle donc charisme ezate wana ezaba chef ya ba parti politique charisme ezate mais que ceux qui charisme ezate azokamba assemblée nationale ndingeni bon juste dans 2 minutes s'il vous plaît parce que est aussi tout débordé ouais oh mais finalement tant qu'on va créer une industrie et remettre qui va ouvrir nous sur maboko na chômage mais ndenge ba récupérer ki yango oya neko ulona na Congo a comme peut-être kokanga biloko na tio industrie donc on a récupéré les gens qui pouvaient chômer pour pas retravailler une industrie or ceux qui ba paysan bandu adala ki 10 000 Bukangalonzo longoli bango na musala pe Bukangalonzo a engagé 300 personnes lesquelles personnes ba outi na bandu ndute est-ce que Bukangalonzo za malamu pona bandu to Bukangalonzo bomba et puis projet andenge wana na yebiso ki so deika et salema na kwilu Mobutu mtsala ngo vers 97 ou 94 et simbate et le gouverneur commission da rappela kango donc bato bazo kumisa Bukangalonzo batika iko fuyer ba analyse té mais comme congolais aime dit tape à l'œil yango tozo peta maboko mais surtout ça pendant débat de fond
Bukangalozo est la pire farce et distraction. Ça, je vous assure. Voilà, concluez, vous n'avez qu'une minute pour ramasser Niniwana. Nakozongela na kolobabwe. Bato la majorité nous introduisons Kawa. Chaque parti politique qui se respecte ne peut pas aller attendre Joseph Kabila paie sa bango liberté, il a coupé sa ambition na bango na 2016. C'est irresponsable de leur part s'ils peuvent le faire. Le président doit nous dire, il doit se prononcer. Non, le chef de l'État, le président Kabila, c'est un indépendant. C'est-à-dire, il n'est ni membre d'un parti politique, ni d'une alliance politique. Il y a Bibongo, Bango ne va pas ganza me panaye. Il y a un moment où Balingi Bassa a confiance jusqu'au-delà. Non, il revient à chaque parti politique d'affronter ses ambitions et de voir avec qui il peut cheminer comme Colomba Titraki la semaine passée, le jour passé. Alliance politique 2016, qui va avec qui? C'est ça la première chose. Au niveau de l'opposition, de Grezet Tokeba. Quand on a vu sur l'opposition, tu sangisi Kinshasa, tu marché 19-20-21. Janvier. Tu as dit que tu initiative na biso moko. Quelques minutes après, Burkina États-Unis. Ça veut dire que Makambo, tu sala kawa, au bande de mais beaucoup de gens qui pouvoir les peuple. N'est-ce pas beaucoup de gens en Amérique? Or, l'Amérique a quoi? Ça la COP n'a. Au COP n'a pas COP à peuple. Vous avez montré que vous avez Kabila parce que Azo ça la mindele plus que les Kabiso moko. Bino moko pe vous allez pene parce que la mindele que les Kabiso moko. C'est quoi est-ce que Biso poto pona moto? Et Sengali ba Américain ba pona na biso ye o bien biso parce que vous êtes incapable ya ko s'organiser pe ya ko yoka. C'est que peuple là. Pe akeba. Na ko suki sana koloba boy. Etienne Tshisekedi a kosaka biso na 2011 que communauté internationale peut se confiance. Ndé to pesa ki ba voix. Les lois sont un dialogue, il y a un président, toi nous posons un président. Vital Kamera qui est la communauté internationale nous sommes derrière. T'as vu que fait loi baye ko sopana boule baye biso biso makamondenge le kaki. Bande ko na biso bango na pe ba ke susu ah ndenge ba bengi bango boye c'est communauté internationale pesa bango confiance. Bo aussi ko so élection salemi qui opposé à l'équité. Ngana kanisi la meilleure façon de faire boya. Totika ko swana. Biso bato nyonso tolemela pouvoir oyo toyokana tobimisaka ndamo bango mpe epa na bango bayokana babimisaka moko d'une manière. D'une autre manière, Palou a causé l'alliance na IDPS, pourquoi pas? Palou a causé l'alliance na IFC, pourquoi pas? Palou a causé l'alliance na INC, pourquoi pas? Parce que tout ça va congolais, soit tout ça l'alliance naturelle, ce qui n'est pas possible, soit que tout ça l'alliance contre nature pour nous protéger l'avenir na biso. Mais nyonso wana esalema na kimia na bofinganité na boinanité na kokanga-kangate na kokosela na makambo te. Mais na nyonso tokosala que le Congo gagne. Soki nde Congo elongi ngana za na bomoi te titi esika na kozala bobwakela nga fleur ata na cimetière. Po na yaki nde kosalela peuple. Kolo ya kotelema ngana kolata chemise. Merci Fumutoto. Merci bandeko balandi bolimbisa biso po ba point misusu to annonsaki bino to aborder yango te pona ngonga. Tokoya ko aborder yango makambo ba nouvelle province oyo bati en place. Est-ce que ba infrastructure ezali toté bako banda ndenge nini ba député provinciaux oyo baza hors mandat nde bako kende ko tia ba gouverneurs qui seront aussi hors mandat makoti nini ba mettre en place, comment ça va se faire ezo beta mitu eza ba masolo to ko beta bande ko nangai parce que bisika ebele même auto uti na Kasai occidental kuna donc bana tilelo batu bazo kosaka batu na Kinshasa bana bazo vanda na ba brick na classe na ngara mbule beti bakena veranda ya mutu ana Kinshasa ba prêtre ba leader ya Kasai occidental bazalia avion ke ndaka une fois wana tozo bunda lokola eloko mususu courant ezate eloko moko ba village nyonso et puis tokoya kolobela makambu ya gestion ya mboka oyo de manière indirecte à travers ba organismes internationaux. Village a seni $300,000 ebima esala nini toilette moko Congo ezokota na banyongo. Village a seni donc makambu tozo comprendre te za la poubelle village a seni tozo comprendre te ezaba masolo tokoya kozongela mbwa swimbwa. Qu'est-ce qui va se passer entre bandeko mususu na obemina kunjala njoko o bazali kwa kize ya solo to ya lokuta ou bien za makambu mususu eza combat solo tokobeta masolo bandeko na ngai toke kokuta biloko na hôpital ya Masuika kuna Union européenne atika depuis 2009 o ba radiologie so kinini un danger eza ba masolo tokobeta mais bisika bavandi ba ko banga kaka
Mengana lobaki na bino boza ba journaliste professionnel. Moi na kolo lopango aza journaliste patriote. Mais mutu a changé kombo te. Tokanga makaka. Mais ceux qui boza makasi bozo banga nini? Contrôle ya sesaki. Tokozwa carte ya UNPC. Merci hein. Tokutani na mbalasi.